Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Tu comprends aussi sur le star de président. Le programme les 11, je crois, samedi. Dans les 11, samedi, je tournais samedi, oui, pour être dans ma dimanche. Mais le citoyen pour vendre la voiture, le ballon pour la dernière fois, tout un vrai compromis. Et puis tout à l'heure, pour ça là, après. Maintenant, c'est une pari. Quand il y a photo, il y a pourquoi entre vous les artistes, il y a photo parce que vous qui par exemple, réaction à la comédie, pour la désabonner na ba chaîne YouTube la vidéo. Réaction à la bon, tout d'abord, ceux qui ont commis le Baptiste, les comédiens ma fille là-bas la photo, pour la photo, le qui n'importe quoi parce que Baptiste mine bagina qui la 4. Tout d'abord, on a des amis. On a des amis pour les me rebeller. Que non, on néglige Bemba Pouloulou, on néglige Day, on a maman Olivier qui a bien qui la 4 et puis si vous va retour et on va parler à Fini, à Fini la photo. Ceux qui m'a fini la photo, moi je ne crois pas qu'il m'a refilé la photo. Bon, ils n'ont pas la photo, ils vont faire la biso de ça là. La magnétique va conduire sur YouTube. La limite est que pas calé, ils vont refiler la photo. En faisant la écho. Photo sur la écho, belé. Bon, on a dit même dans ma kinaka tuana. Et quand ça dit non, basta, tout ma petit comédien, pas comme raquiner la photo. Pour la nuit. Ceux qui m'ont dit maman Olive et Bimaki, il est noté. Maman Olive et Bimi avant Pouloulou à Koufa. Pouloulou à Koufa lundi. Donc ouais, il y a des 25. Or, maman Olive avant lundi wana. C'était déjà longtemps. Tu peux savoir combo. Tu peux savoir combo longtemps. Et Pouloulou à Koufa après. Sur maman Olive a dit à côté la basta. Pour l'immisana, pas la photo. Pour la part de la Baptiste comédien. Pouloulou a déjà sélectionné. Même la 4, la 4, le monde qui famille, bon, là, la guinée, madame, moi, qui ma vidéo, famille à Pouloulou, et après, je me dis, Pouloulou, ça veut dire, Pouloulou a sélectionné. A sélectionné, alors, tout le monde va programmer, que non, on fête la Baptiste, ma benginda, ma star, ma kéi, on va fêter, et Pouloulou a Koufa. Sur le moment livre, ah bon, ma tawana, ah bon, ma kéno, et qu'on fête le sujet, tout le monde, je suis mon bon, parce que, lui, on s'est déjà, il a programmé, ah bon, ma pour la Koufi. Attends, elle va venir là. Allez, maman la Koufi. Ah, maman, maman Malibala. Non, la maman, après que la maman, après que la maman Malibala. Il y a un démon là-haut. Il y a un autre fêté. Oui, maman, il va fêter la basta. Et lui, il y a un déliché pour lui. La carte à longue, non. Malgré ma robe à Binaki. Ma robe à Binaki, il m'a voir la signe, pardon. Pour les ambiances. Je suis pas si important. Bien cité, il faut me comprendre. Il y a une ambiance. Bon, pour eux, je vais bien sortir. Mais pour la coupe lundi, chaque air dans la région Pouloulou. Ah, Pouloulou. Pour l'année. Pouloulou. Non. Le rapport de la air, on est stressé. Mais les amis, pour moi, pour bien Pouloulou, déjà, bonne mise à la vie, pour les soucis à Pouloulou. On a fait un vrai fondage dans la stressé. Il y a un bon monsieur, Abini, il y a pour les gens, malgré Vanda déjà. Mais les mêmes choses, on a quitté. Il faut savoir, on rappelle, Binaki est même les premiers. Binaki, il a parlé.
bina baleki nanga il faut pas bina na baleki tala batanga non wosu on ndenge mabe comme ndenge mabe kingakati za iko soma moli ba poka baki avant kula kufa awanga kwa nila kote mbongo wana des basta milio wana des basta na famille bango la kati de boni famille ya pululu na bazumi na famille pululu to bango na famille pululu no ba so milio kote ba pula kufa gi ba kingakati te ba sani donc ils ont dit avec plusieurs kufa to comprendre on va kufa te ko changer te ba moli animaki yango to fêter na ye ensemble yango belaki apuromaki en tout cas petit confondre ibana poto ba bebani na ba star pona bakabuya kilakati ba négliger ko ba pululu te ya bote ba kedaki ko jamais ko fêter de tout ça c'est un peu ça notamment ba transport centre ville de na stade Martinez à côté Victoire wana ba bota kingasani ba mona artiste ba Marie Misamba là ba kuna pona mutu toazwa chance wana ya kokuta na pululu komona kosala ba dernier hommage mais mutu azokuta na bibu akuna na mpanga kuna na kimbantseke akoma tiki tambo velodrome mota ko bunga pe na nzela et puis na ba embouteillage za lelo na kisasa ekozala sous passe ba sécurité jino la lobaki que basoli na bourgmestre soki ya kitambo akotinda basoda bakozala wana mpona kosécurité et mpona kosécuriser plutôt mais boyebake bapolisier ya biso toyebi bacapacité na bango baza bien formé te boyebi na ndenge mabe te na ndenge ya solo nde to bacongolais na ndenge bana kini ba bien formé te mpo kuluna kozala nazobamba nde machete policier azani wana eyebi bon nde fo babenga nde jack boer mpo aya mpena mpona sécurité ezala bien ndeti ngai nde na boye naza ami intime bras droit attaché chef ya groupe na ye mais na mystique na kozala pe te kuna na velodrome na ndenge mabe te na kozala te mpona bamba sécurité te mais mpona esprit parce que eza na mutu mo abengi matanga ane lilama na velodrome mutango nani okotanga kombo na ete omoni tozoevite mambo otanga bakombo mpona otanga kombo boye bake kofunda yo na baparke eko makambo ebele mais mutu oyo na oloba ayebi ke ezalaki na esprit mobimba modero alobaki alobi ke soki pululu alelami na kitambo akozala artiste ya liboso alelami na kitambo mpona nakomi na bango plutôt mpona nini parce que mindondo azalaki mwana lemba bango basalaki tout alelama na lemba mesimbaki te toboyaki nani vio nani ya maître pai mundweri balaka alelama na njili bana njili balobi mais toboyaki yango ti alelami na fikini mais ula kozala artiste ya liboso alelami na kitambo mais boyebaki makambo ekosalama ndenge biso tokanisilaki esalama te merci mais sikoyo na ndenge bango balingi likoro ekende kitambo est ce que yango te moto ezojustifie ke baabsence mpe ya bato mosusu mpe na baréunion non absence ya bato mosusu eza makambo ya kitambo te mais bato bana bakanda réunion na esami te yo ozelaka ndenge osalama kuna omona ndenge makambo ekolobama bakanda ya nini na bato baza na bakanda ya nini mpona biso baartiste congolais nyonso tolobaki ke réunion et tolobaki ke corps ya pulu ekolelama na stade de martyr toyebaki déjà moto alingaki elelama na velodrome sikoyo lokola bango bainsiste batiango na velodrome bandimisi président masumu omoni président masumu ndenge aza wana donc aza exposé na mambo ebele baza komenace ye baza kotuka ye donc mwasi eloko aza te donc yango omoni acede na ye mais soki mpena azali mpena nage na esprit mpena fabo eloko wana na baraison nyonso bapesi alongi a NTPC eza monene mais moto adirige yango aza président masumu biso tosala ndenge so andimi likambo biso mpe tondimi ti mais na minute oyo mpena mpona biso nyonso bokotala réunion mpona biso nyonso toboyi mais lokwa ye alobi ke tosali nini aza président na biso toreconnaître ye towana barespect mpo na ye bamvute ye bon tosala abombanisi baomonana te loboko nde kaka moto esala omwanga bapione kaka bazozala wana ye moko azomonana ye te mais c'est lui qui dirige penda aza na okola ana chambre mazodirige Congo oyebi système esalama na Congo adirigeant théâtre ebebi esili. Merci beaucoup.
En fait, que ça m'a sollicité la mise sur ma fan, et surtout la mise sur la population, et puis la bateau qui s'y popule. Ok, bon, si on arrêté déjà, date, il y a sorti, il y a encore, il y a moins un beau cachet là, déjà, dans un TPC, nous avons un groupe à WhatsApp. Le groupe déjà va arrêter la date samedi, la famille. Mais toujours quota. Est-ce que va tenir la date ou bien va changer? Donc, si on va tenir, si on va changer, peut va payer. Est-ce que na lolendo basili bon kochango na kati ya commune ya Kitambo, est-ce que déranger te pour na baimbo ka ba nyonso ba kolinga ba ya pour amsusu ba se sentait un peu lésé ya komona ete ba chango na kati ya commune yi abotama ke fakeza na moi centre pour na permettre na baimbo ka nyonso ba ya pour na ko rendre ye dernier hommage. Moi je crois que tant déjà organisation salami tout le monde azalaki na kobanga ke mabe koko ya kotokula mais tant kaka ba insister ko tsango wana a deux fois peut-être ba ju ba support pour permettre que danger yate et pour permettre que tous à la sécurité donc voilà. Et je ne pense pas que ba ko insister le kamo les risques à bateau bandi mangera avec ba kufa mais tant ba insister ba lele na Kitambo des fois peut-être bazana ba support ba que mabe ezalate. Parce que le monde mboka pour yo apena ki liwa ya mwana mboka shiko pour le lenge bo. Ouais, là liwa ya ndeko na mostre da, ils avaient vraiment la brasa. Et parce que la brasa to salle le spectacle fait trop la brasa. Tant on tambo le bande ko tout na plus la kufi. Ya ndeko bi savoir les approches d'Afrique. Et là nous les a babé ça créé base. Et puis par après tout le monde habite avec ici c'est non à mon on a stade ça Caleb. Maintenant à présent Caleb avant ça, vous avez la vie à nous. Et directement, la complément qui est c'est vrai. Dès que l'on quand ça va bien rester non, vous nous leur profite. Directement, nous allons être étonnés, émotionnés. Dans le chance, la babite, tu vois, nous avons la facilité, on a vu sur la contre la on va le voir. Ça dit, ça dit que vous avez respect de la babite, la biso. Tant on a joué 4 ça, et puis tellement de si babylone on a été, non, les gars, tout le monde, on a biso te pour le reste, c'est un bon. La qui peut, on te tire, vraiment policier, qui voilà, à Bimi Singa, Kadrenga, la bonne peine de moment, et la carajuna, la le baguette, l'autre, la solo, peut-être, si la zone qui, non, la nom on dit une auto. C'est comme si il y a une auto, quoi. Dans le commis, ben équipé, bandeko ya yoko na confirmer yango. Ben ba frère ya ngai to sur là très bien. Ba confirmer que non pour nous là ça na bon été. On a qui vraiment émotionné et puis maintenant on dirait rêve. Non écoute sur notre président Sobe. Le Sobe to kutani ba du sauteur. C'est là pour nous là pour faire on dirait on a luka mutu ba biso ke mutonga lali. Maintenant rêver il va pas pamba. Non on dirait pour nous la confier à l'on fort et puis par rapport à l'histoire maintenant la vie qui est tant le monde a photo de la publier à morgue dans le maintenant pour nous la confier qu'est-ce que mon qui était touché qui va public la bino makasi moi que vous jouez qui peut en communion makasi de ça là bon moi avec ça sur la continuer YouTube na public bongo pour bah on a plutôt salé Vexas, la mort au salé, la santé moi aussi, ok, la vie c'est que non, apparemment moi aussi bah hôtel mais la raison mon compte bani, ah mais il n'est pas là, dans la limousine sexe, puis par rapport au yébo, bah bande comme moi si bah mon sexe c'est ça,
tozonga epanganga tokokutanganga kufi baplato akela kulula tuni tosalina na biloko mpena etouché à c'est la société, il y a même il y a plusieurs syndicats. Tu vois, l'NTPC c'est la solution, mais ça n'empêche pas de s'organiser. Non, on sait qu'il y a un moment la question méthodique. Il y a eu les amis de Lemba, l'artiste habitant Lemba. Parce qu'il y a eu l'occasion vraiment assez habituée. Maintenant, ça a pu mais c'est à l'intérêt général, tout pour la vidéo. Là, je ne suis pas seulement pour l'intérêt général, tout pour la vidéo, selon 30 naïs. Donc, c'est ça l'objectif. Le ministère culturel a été bien moins important dans le cadre de la jusqu'à la volée pour le matin, parce que tout ça sera dévoilé. Il va déjà faire le bien à la niveau pour le président. Donc, moi, nous allons à la Ponaï. Je ne sais pas pour anticiper ma loi dans la zone de la réponse en plus. Pourquoi on a réunion pour vous dire qu'il y en a parce que la finance a mis un peu la tête bien devant. Petite question, président. Petite question, président. Pourquoi pas l'association Nyonsokala Bosangana qui pour la réunion au Yasuka la réunion passée, on a une association Bayaki. On a une question. Je ne sais pas, ils seront là. Et LTPC, c'est l'association mère. Et puis, ça va il y a des associations, il y a des groupes chrétiens. Il y a plusieurs associations. Il faut de Marabisha Bani Noate. On était activement au jour à la société. Alors, si on a mené un programme de Nganaya. C'est comme ça, tous les gens pour la tête. L'essentiel, tout sur l'ensemble. Puis le programme à qualité. Le PSI, média en ligne. Malgré la banque à l'Iran, je vous remercie aussi de la information. À un moment donné, ça a fait un moment. En tout cas, nous avons une haute considération. Merci pour la considération. Merci. kolotolaba na ntina ya koswaja te kobunda te na ntina ete ya kozwa conclusion ya likambo toza nango oyo touti kopete ndeko na biso monene polosha na yango mpolo ebandela masolo mpe susu atopesi na maboko na yo zala na bandeko oyo baza na mituka biloko ezala biso mpe matoyi bakoma na kikya na nkombo ya tata ya mwana komona na mosanso kosengelaka maso Merci. Merci na yako autoloba. Nenda balobaka. Organisation nyonso sokoza na malamu po réussir yango il faut kobongisa yango mosolola. Tina oyo tozangaki awa oyo ezaka na liboso te.
réunion ya lelo otina nango ya motuya ezali boye na réunion eleki topesaki makanisi tokabwanaki makanisi bandeko topropozaki esika matanga ezala topropozaki bacontribution na biso eza biloko mingi topropozaki ntango komite na biso ezwi malobana nyonso lokola ndeko pululu azali mpe na famille donc association ezokobimaka kuta liboso te il faut toujours la famille en première nde tokemanaki tokendaki ti tokuta na famille dernière réunion na famille ezalaki dimanche wana ezalaki comité elongo na famille ya pulu te kote ya mama na kote ya papa après maloba oyo tosokaki na famille tozwaki quand même la résolution concernant organisation recette ndenge biso topensaki awa ya plusieurs changements bachangement mingi esalamaki yango wana nakopesa maloba na moko ya bakambi ya ntpc ensemble toleka kodevelope yango. Pardon? Non, vous dites rien, c'est l'introduction. Donc, c'est ça. D'abord, la question de la moko ya bakambi ya ntpc. Bien, merci beaucoup CG pour la parole. D'abord, nous remettons un peu pour ça la retracée. Il y a ma cambouille, ce mec au bandaki na. Je recharge. Mais sur l'année là, parfois, et le roi dans ma poule, à part merci maman Olive, ex-dame de la République, maman, oui, ex-première dame de la République, maman Olive, dans les visite la famille à Pouloulou. Donc, nous avons ce qui était. Est-ce que le gouvernement il y a été beaucoup? Le gouvernement est là, je ne sais pas, et je ne crois pas. Donc, le gouvernement est artiste comédien. Ça peut être la monnaie. Donc, il y a enregistré sur le moment où il pour soutenir la biso. Les camarades de biso Pouloulou, on peut pas vraiment qu'on a bino camarades notre pelé qui n'a bino on a quels sont de bons souvenirs au garda pour la Pouloulou. Bah souvenir on a gardé pour la Pouloulou, il y a liboso respect. Pouloulou et pas na la mission à la route na manquant respect na pour être manquant respect. Donc bien que azaki la makamnae ce qui n'est ni na batu mususu maintenant pour la boudanga te en manquant à respecter après ça à respect en tant que grand frère en tant que aîné na yé na monde art et puis na âge. C'est ça donc on a gardé yango wana. Et après ceux qui n'ont pour nous ça na mbongo a somba tomeli. Na personne na on somba tomeli. Donc ça dit qu'on vivre bien. Et le roi Motuya et Zalaka, tant on a dit très bien la vie, il faut ça appeler témoignage bien. C'est ça. Et le roi Motuya et Zalaka, on a mené le témoignage matin à Pouloulou et ça lui on dirait et possible. Pardon, c'est venu sur Pouloulou à Mémara à Brazzaville. À Mémara à Brazzaville. Mémara à Brazzaville, parmi des jouer. Na Eurozonga, na zone pena qui bombe bien pour la relation na yesa laike na ya pena loka bien. Oui, et ça la question la barba. Mais tout le monde est là, bino moko car entre bino moko na monde art, entre bino moko na monde ngo ya comédie, beaucoup mi lelo na boka bwani. Ah, beaucoup na boka bwani par rapport au ya mort ya Chico Pouloulou. Entre bino le connait zoleka. Nana kabole biso. Je demande parce que je vis dans l'internet. Bon, wana eza balobi. Et puis nana ebisa oboye so kutana balobi loba na yenza nzanga bya zoluka po elona osala ye famille na ba regretter omoni balobi na ba bilo mususu zo kota kota internet oyo ezo ridiculiser biso c'est pas bon vous comprenez bino ba toza la chroniqueur il y a des missions faut même makabe information eza juste so besoin de ma information moko boye bo sala ngo de façon que epesa sa base. Alors ils ont même sa réputation na biso parce que d'autres personnes bazo ko interpréter mal. Voilà. Le roi Babiso a interprété en mal. Et Zogo Baby s'appelle personnalité Nabiso. C'est pas dit que net Eurosangana a faut tout le monde à ça. Maintenant, Mutaza a préoccupation là. Net la Musuba, tout le monde ça. Est-ce qu'il ne faut qu'à Kayaza? Ce qui y a Zatem Taokundamate. Tout le monde a des Musuba Koufa, au moins la Tamsun de Musuba dans voyage. Mais on a fait ça la mine de Bakunda. Voilà. Donc c'est-à-dire,
interprétation oyo ezokenda ndenge mabe ezolobisa réputation na biso bino bachroniqueur bachroniqueuse bino bato osala ke biso réputation na biso eza normal bokabwana eza te mpona lia biso bokabwana ezalaki mbele tozokutana te comprenez mais tokutana te d'autant tokutana eza juste mpo tosala organisation to bandeni ya kointere ndeko na biso mpona kosala organisation boye bandeni ya kokunda ndeko na bino nangi nayeba ezangezange liwa ya polulu ya brusquement etei yo nini to mpe oature nini na kati nango en tant que chrétien na tokosenga kaka na nzambe po abatelaka biso po bato jeune abatela biso nzambe abatelaka biso et surtout na nzela ya makila epai tobimeli na kati ya bafamille na biso nzambe abatelaka biso na bagroupe oyo tozali koevre nzambe abatelaka biso même na mabota oyo biso bafoye oyo biso tozosala même na baquartier bitumba ezaka partout moto akobundisa yo moto akokana yo na vie okoyeba ye te mais ntango toza boye faut toujours naïbaka kotia vie na toujours maboka nzambe. Je te connais en plus ou moins 20 15 ans dans le monde art. Je veux que pour ça la demande dans le gouvernement on a dit ça par rapport à Yavino Baptiste et je vois aussi que tu fais une demande par rapport à vos nouveaux fans. Non, tu ressens la kaka na ministère de la culture et art. Peut-être que tu causes en ignorance dans ma camusous ou les autres que culture et art et s'occuper de la bisoté. Ceux qui ont la blôme, ceux qui ont l'ignorance, ils ont la président de la biso. Ceux qui ont l'opportunité de la ministre de la culture et art, ceux qui vont rassembler biso la comédien, azalaka na moi mituna oto kotuna ka poto yebaka importance na biso ba artiste na kati ya culture art ezanini eloko ne semel to sala po tozala na soutien moko boye ko soutenir biso parce que ceux qui ministre de la culture ici biso de voilà bino na domaine à théâtre et c'est na bino fo boye et ko faciliter biso tozala peut toujours en ordre pe à régler pour na koyeba que s'il y a un problème na part na ngai gouvernement ozanga en charge vu le cambo boye. Bon, s'il vous plaît, na bossa qui question mo mais linga directement quand tu parles là. Je voulais juste savoir Chico Pouloulou avant kufa akoma ki pe bongo artiste musicien akoma ki pe bongo koyemba to yebi pe que non stiki ba moi c'est une single là yé. Maintenant vous de comédien avec les musiciens vous s'organisez comment vous voulez la moko na bien. Bien, biso ba comédien to yebi que Chico aza comédien. Un bon comédien, il va toujours koyemba. Il y a un moment même dans la version de ça, sa diction, tout ça rappelle merci à voir. Artiste, comédien, face à complet. Il y a un moment où il peut Chico Pouloulou, Azali peut aller Kabouana à koyemba. Maintenant, biso, on a sur notre série que biso nion sur artiste comédien. Avant que tout la part du gouvernement, toute la famille, de s'organiser, il va dire sur un message que non, chaque comédien faut contribuer $10 pour tout ça par rapport à vos amis, vos familles musiciens. Pardon? C'est qui peut demander on a mis la musicien? Non, tout le monde nous dit son nom de comédien. Tout peut ça nous va $10 avant que conseil nini ya suka oyo pesi bato batalaka bakomédie na tv na bango bakomédie conseil ya suka bana babena basise mais si c'est un cimetière papa tolona misote ami obia ama ufa bakomédie obi bazana ici exact mais yamalo mo elo osa na pieza maema soit impression au ciel c'est vrai que ça fait nzambo nini oyo na ndi pululu obana poto bayoka monde entier ayoka nzambo nini na ndi pululu sana na anisi na lo bana temo yemo sa bila biso sa susi akufa sana ndoyoka fokali bien elo mwana sana abai mais sana non petit le polémique est belée.
inutile ezalaka ndenge wana comédien ndimaka na ye ndeko na ye comédien te comédien bomonaka na bango na bango donc inutile oloba eloko kaka ya kogarde kaka bande ezali ke corps ya polulu ekobima samedi nga nazali te nga azalaki na ngola toye kaka uniquement mpona kolela frère na biso parce que c'est parmi bactere na ngai oyo nga na alingaka donc soki omoni nga na ye donc oyo akoki koloba nyonso akoloba loba kaka parce que bokilango mpe esala malongo kaka ndenge wana donc rien à voir liwa ya Chico Pululu eteyi yo na nini lelo bon liwa eteyaka kaka moto azala prudent to se préparaka kaka par rapport ya bato te mais par rapport à Nzambe sikoyo liwa moko tolobango liwa moko inatandi liwa moko moto abeli te mort subite lelo ekoki kolobela yo nini etikali souvenir nini kati na ngai déjà eza souvenir ya mabe parce que nayokaki yango c'était na ba 3h c'était 3h 3h du matin nde heure naza koapprendre ke Pululu akufi et l'égalité parce que c'est comme si l'homme moko ya sika bon na loba teke ya kokufa te parce que tout le monde a kokufa na ye mais pour yoka l'homme ebeti mamoko na luki na vérifier na bengi coquette na bengi ibutu jampi na bengi mo bato belé obi soki toyoki kaka na ye kobenga moto asuka na ye koconfirme nga que oui ezali vrai j'étais abattu. Bon, moi, je suis tamboli na leli menasani chose lelo toza koyoka barina ke na matanga ngo mobulu kozala bazokanela bacomédien mosusu bon bato bazokanela bacomédien bango nde bayebi bacomédien ni baokanela na personnellement nayebi na ngai te soki baokanela bango par rapport ya eloko nini bon bato eza na bato baza na bacompte à rendre bango nde bayebi na mpena personnellement yebi te so na koloba nde vraiment merci beaucoup. Papa Mouyei, la 5 est en 46, le coup est qui a eu l'autre femme d'abord national était à quartier. Mais il y a Chico Pululu, et il y a Salara Puna. Toboyaki, parce que l'opportunité est là, qui te le dit que tu as un plan ébélé. Plan à l'immotion de la Christa des Martyrs. Plan mi balé et la qui salle d'Iso. Mais Toboyaki salle d'Iso parce que l'embouteillage. Il y a un autre monde qui est stade des Martyrs qui est disponible. Fikini pe baboya déjà pour la matanga kuna yango solisitaki na kitambo mais soki ya munderi toboyaki na njili ezaki na mutema mabete tozaki vraiment na place moko ya munene so na stade moko ya munene neti ba velodrome na njili tenge tosala ngo na njili mais lokwa fikini pe ezaki na chango tonoraki toujours bana chango yango monaki tokendaki na ona fikini donc polémique na kati wana s'il vous plaît il s'est dit tant de trucs na bien tozaka Kinshasa toza ebele ce qui est artiste nyonso ba yakutana awa na salle les érudits to kokate ça c'est un et de deux tozana ba association ebele na kati ya artiste tozana ANPTC otokutani awa tokanisa pe azana organisation nango bazosukana pe quelque part ezape na une franche ya artiste o bazana lié ya matanga na kitambo yango toyaki awa po to représenter artiste il y a ANPTC tout peut sa précision ah oui ça ANPTC de ce qui toka nous avons la réunion avec ça quelque part c'est tout à fait normal et légal mais na suka to kokuta na biso nyonso ba cordon ba kokutana pour que matanga et les bien tous à honorer et puis to honorer ndeko na biso. Merci beaucoup. Ma réponse est tellement claire. Juste quand ma réponse il y a des idées, il y a des questions aux obiments. Ok. Nous faisons tous nous sommes moko. C'est l'un de vous né à Koufi. Pourquoi pas que ça là et là que nous bengani bino nyonso pour faire des places moko de sololi au lieu za la que nous nangam wana batona ba sololi nangam wana batona sololi puis à la fin to luki moye to kutani. Qu'est-ce qui fait tout ça? Parce que c'est comme s'il y a l'anguille sous roche na moi babulu kono. Papa na mokili na ba organisation nyonso il y a des organisations plurielles. Biso nyonso tout peut adhérer na idéologie mon côté. Donc yo zana idée, ngana zana idée, ngana zana groupe, yo zana groupe, mais au finish nous devons atteindre l'objectif. Tous zana RDC, dans la partie politique est belle, tous zana la coalition est belle, tous zana l'organisation est belle. Mais tous nous parlons Congo.
ndenge mpe na po baartiste tozali biso tozolobela matanga ya pululu ezala toza na tokanisa neti nga naza membre ya tokanisa naza membre ya ANPTC ça ne me réduit en rien tokokutana topesi baidée pour que matanga eleka bien donc côté wana ezanga baorganisation ya bato babetana mpo basala baorganisation il n'y a pas de polémique mais toza biso nyonso baartiste mais sauf que il y a des coordinations pour que makambo ezala réglementé poso boleki mpe ebele trop 1000 têtes 1000 idées bokoka koloba bino nyonso bien te c'est pourquoi tosali baorganisation en parallèle mais tokokutana mpo tomettre nyonso en place et tokunda ndeko na biso. Merci beaucoup. Je vous en prie. Non, il n'y a pas d'uniforme. Uniforme exaté. Uniforme exaté. Mais tous les gars d'artistes balata bien. Hein, tolata bien et là-bas matanga to honorer ndeko na biso. Soki kolata noir na yo lata mais zala on a tenu moko plus décente oyo et pour permettre que ou les ndeko na bien. Il n'y a pas d'uniforme. Sympathiser bato nyonso balinga biso. Baya na bango vélodrome to les pululu très bien alors. Parce que beaucoup de personnes vont se plaindre va vivre vélodrome banda se plaisir en martyr mais nous le calendrier FIFA et tout comme ça pour na bana kitambo est-ce que va ça des autres pas menacer et surtout vous les artistes. Bana kitambo va civiliser bana kitambo baza banani. Parce que bana kitambo ndenge nini ba traiter bango ndenge nini. Parce que bana kitambo baza bato baza ba mi ba collègue ba frère ba sœur ya pululu ba maman ya pululu. Mais là pululu a kufi bana kitambo va ça mobulu pourquoi? Bana kitambo baza intérêt au ça mobulu te bana kitambo au contraire. Ba souhaiter qui est dans kitambo. Bon. Ndenge pe na ba démarche to sende na lobi na marti calendrier FIFA est empêché na Afrique ba boya ko lela bibembe et ça il que tozo lela pululu na l'autre là na vélodrome to lela bien bana kitambo ba sauvage tiens et ça golega bien ba kitambo to yamba bato ba ya ba pa ya biso moko pe to ça de façon que ba pa ya ba ya ba sa sécuriser pour ça n'importe quitter non ben awa décision bi ma ba uniforme na to boya mo boy parce que et comme le rôle à kermesse c'est comme le rôle on dit masano quoi hein so moninga ka kufi nano kutu ko fundite misusu baki ko tonga déjà ba bilamba ba nini eza quand même likamwa mawa to perdre moi un grand nani compte to perdre to rozaka te to zaka na ba galerie ba nini atole la pululu yango to dit to zaka en noir tout to en noir parce que tous les numéros à descendre parce que comment on se plaindre il y a d'autres artistes dans ma table on a là des numéros bonjour les épées pas jobélé la raison pour laquelle bah moi uniforme toujours to lo ba na biso en auto tirana so mathieu ba na bande le bi ke ba na ba ye na ba ngo ba ye ba so ba yo ka na ba ngote on convoque un peu tout le monde Jésus me a convoqué tout le monde mais to so lo ba to lina fait extravagance te to ko le la pululu biso to perdre kwa moins de rien et que mais azia na peut-être na troisième mi-temps donc aussi ko kunda kena na ba asale mais vraiment biso na vélodrome to permettre le 11 on a la tongo depuis to bana 50 na 9h tino to ça porter to escorter corps ya Chico tino to exposer tino to relever tino to ça mise en terre to lingi na biso extravagance te azana une extravagance na e a que ça ba fête na biso to le transport na e comme ça foutu 1000 francs 500 juste 1000 francs aller sur Tingirungu dans deux transports là bas embouteillage le transport passe voilà donc vraiment liwa ya pululu réveillé et puis non plus ça va message ba ndeko à la ini tous à la bomoko simplicité bolingo ngana ndinyoso lelo oyo rumeur oyo ezali to actualité oyo ya bana poto na ba comédien lelo to monaki makaya na pakalowi basalaki réponse droit de réponse par rapport à bana poto ndenge bamona ba comédien babina na kingakati rumeur wana to eloko wana c'est qui pena malamu ba comédien ba répondre bana poto par rapport ya ba dire ya bana poto pona kobina oyo babina ina kingakati te bamona ezaki mabe pona kozali na matanga non personnellement ndeti ngapela la bena na mona ki trop na kobina wana mais la conscience na ngai la conscience qui bon moto et je n'ai pas personnellement ndeko na morgue mais en réalité je ne crois pas que tu s'attendais que photo bina ko pourquoi moi tant que ça les sika moya c'est même toujours qui ya mamba pululu et daki biso peto lo dola même pululu pe azaki na 4 liste tant que même ndeko pululu pe bataki na liste wala kindaki tant super bina qui même kwa mona ye azati balimbisa biso pour moi balimbisa là où déjà c'est passé parce que c'est passé et tu vas vraiment dans s'attendait na longwe chenga na kera bobina na longwa qui na participer na appel aux maman
maman na biso a raisonné qui biso au moins des fois tous na ba parents tous na ba famille koto boma na biso comme ngambu pe na ba famille maintenant mutu mo ba aider biso na maman mike et ça déjà c'est bon mais au déjà c'est passé pour moi va pardonner et c'est passé déjà vous voyez et ça peut solo que oui matanga pour matanga pour nous on taole la montée awele le matanga pour nous te batika non batika la bonne habité wana nous nous te confirmer là moi des autres des alliés souvent que moi des autres nous allons matanga il paraît pas na gitambo ba okade ya artiste comédien mususu le loko lubanini poto moni moi ba groupe poto na belé la matanga oyo to liwa ya pululu ah bon soki mutu akufuma mobimaka ebele précisement no mutu abisinga te soki gitambo na oniata yo nao na précision makambo wana te na défendre pourquoi jusque là on a confirmation na wote je ne pense pas que matanga ndenge eza wana bato oyo baza na mawa baolinga basa bato mabe wana je ne pense pas oui souvenir ni ozogarde pour l'artiste Chico Poulo eza ebele makasi so na même temps yango elia biso même temps eza ebele tala ntina tiki makambo ebele nazali même na réunion famille na kete me na ye awa ozoyita okutana ngai na baseni na bino baplan nanga ebele a jouer soki batali na kuipi bango prod bamona jouer soki batali na baimur nanga trop aza na kati wana azalaki ndeko tojoine mpe trop na bavoyage voilà ndeko voilà alors pour finir pour nakoloba mwa message na bana poto mpo kozala matanga ouais message ezaka na bandeko na biso ya poto batenir biso vraiment trop rigueur te voye bandeko balobaki mpe mabe mpo na bango adefo moni ezokisaka tozaka même baresponsable ovandi quelque part moto ayola so yokani bafingi bino mo moto ofingo mandi ata mosu adefo nde okendaki jour wana mbongo wana esala ngo ata 2 jours mpe na pale te omoni ta mosu mbongo wana defo nazwaka mwa mpe nasala molo moko vite fait sili nango econtribue mpe même na makambo mosusu dérange bandeko na biso ya poto pour moi koza bamama na biso bayaya na biso baleki bamasa na biso baza bapara na biso so bamoni likambo bafingaka mpe biso bongo vraiment te toza bandeko na bango so bango bafinga biso mpo nigérien lobani soki yo moko congolais oza na france ofinga ndeko no moko mabe bongo toza baresponsable toza mpe na bafamille balimbisa bandeko barépondre bango mabe même personnellement nga mona tele nde naobina non de qu'on a mort bon c'est déjà passé voilà bafinga biso vraiment bon toza bat so mabeza bon ba bino ba comédien muninga na bino na mort beaucoup bien ça les eza to sepel nango te je ne pense pas mutu moko yo lo ba répondre finga wa be to abatu ata yo pendo za wana ba atanga na kabela kayo so ko sali kamo be na mon les intérêts na biso BBC so na fingi o bungela na facilement voilà ba ko tenir biso vraiment rigueur te bayebaka kosala biso mpe remarque atangi bandeko na bango so bomo bafinga biso bongo supposons ke ndeko moko afingi ndeko ne moko akomédie bongo eza ya mabe bayeba mbala nsima bayebaka bien bien nakozala na langage ya mabete envers bango non et puis langage ya mabete envers bino na ngai naosengaka na bino nde boyedaka biso même souvent likambo ezali bosala désinformation te boinforme public na ndenge propre ya kitoko na sens wana bino nde boza bapanzisango na biso so bino mpe boza te bomba information ke ndenge nini fo biso mpe tolinga bino me bopesa yango na ndenge malamu ea teke mpona bopesa yango na ndenge mabe mpona banini na bino neti mosu nasala émission albi kuna papa nsakala asengi badiaspora pardon ozomona ce n'est que normal asali titre na ye et puis c'est vrai atosengi bango pardon na ndenge tokende ekinga kati bango bamoni yango babe baza bandeko na biso te nga nazalaki na kinga kati écoute nayaki na kinga kati ba bandeko na biso so bamoni eloko tosalaki batokele ngo eza mabe nayebisa bango polele eza tradition oyo mamoni basalaka chaque année ezaka biso baartiste te comédien te eza azwaka bacorporation ebele bapoliticien bachege biso bajournaliste ya internet bayalaki bapresse nationale internet alors bongo sikoyo bino bakolo batradition na so biso toalaki te bango mpe banga bakende na bango kaka yango na biso bango bandeko nanga ya poto bayaya bapapa baleki mpo nga mo mpe nafai na poto 5 ans bosilikaka te bozalaka kimia na biso na bino tosololaka so likambo ezali botunaka biso tosololi yateki bango nyonso badécision to bobandi kosilika non tokonéglige mpe nzoto ya ndeko na biso te preuve année première réunion ezalaki awa ngai nautaki na ndako nanga nazosala mariage na ngai nasalaki yango le 21 mais le 22 le 23 asalaki accident mpona koya awa koya réunion ya pululu
mpo na nini naza na poto monene na lokolo nasaki accident na moto ozomona donc tokoki néglige corps na biso te neti atuni bagrande sang tika napesa so information mosusu ya ndeko na biso Dadi Likambala tapis rouge Tshisekedi Tomina bozomona na baréunion te azobela aza sérieusement malade eza mpe droit na bino devoir na bino ya kopanda mpe sango yakeli koluka mpe kozwa mpe bainterview mpa na ye mpo tona information sûre o Caleb abakende nene hôpital amoni ke oui sérieusement aza malade fo bainterne nene hôpital fo tolobela yango oyo toza kointere ye sa akufi tozokokunda ye mais siko towela baopi batika na bomoi ndenge azobela voilà eza mpe l'une de question mpe nazalaki nango na motu ya koloba ke baréunion mingi bosalaka so beaucoup feli mais na moment oyo artiste so baza en danger tomonaka baréunion te bosalaka ke pour ke bozwa décision to cotisation moko ya kosala pour ke malade adadi bandikala te ngai mpe ntango avant na bala associé salaki réunion basala mpe ba 3-4 réunion eza mpe mpona kokunda bibembe te eza mpe mpona na bien moko boye neti nga ntango na balaka soso mpe esalaki par exemple yoka malamu eza na makambo mosusu papa nakosala te moto aza maître na corps ya nzoto na ye moto aza maître nga dadi aza pire petit na nga nazalaka ne lere nyonso to donc so bato babenganaka na mokili oyo nga na dadi tobenganaka presque chaque jour oyo bayebi nakendaka na ndako na ye nabengaka ye te nakendaka na ndako na ye moma nyonso nalingi ntongo midi mpokonaki nasonaka mwasi ne gisele eza motu okoyo otuni dadi sante ndenge nini ndenge bo nazobela balevire etungisanga eloko te boetungisanga bolandi mais ntango tozomona ndeko na biso sante ezodégradé azokodimine poids dadi ndenge nini ate nakenda soki baexamen nakoti baradio babi nananga maladi te ekomi babiloko spirituel c'est vrai non c'est que osasa baexamen moko approfondi te po nzoto ya motu bomonaka te motu aboyi kosisa examen ezaka aza na sida non ezaka na sida te okoza mpe na insuffisance rénale okoza mpe na problème ya pancréas okoza na problème ya bafoi c'est ça banzoto na biso na kati ozolanda parce que motu akesaka bizala azobanga te bakozwanga na sida te motu biso mpo kozala babiloko na ntangeli bino awa mais etili ke aza malade mais ntango tozokunda mpe kululu tozotala mpe ka na ye mpo toluka tosauve vie humaine sauver quelqu'un en danger ye aa na danger siko fo toluka moyen tokotala banini mpo bainterne na hôpital azobanongo basoi un message de paix aux artistes comédiens à tous les téléspectateurs bon tozala na biso kimia surtout mingi na bandeko na biso badiaspora boyebi ke nga nasololaka na bino bien nalingaka bino mingi nde bino sa bino biso mpe toza te bino nde botalaka biso na bapoto na bayoutube na bacd na bacasete na biloko nyonso donc bokangela biso kanda te yango tomonaki na babondani botindela biso eloko te mpo boki na kanda na biso bongo te bozala na kanda na biso te eza makambo kaka tokomaki mpiaka mpo na bino bosalaka bongo te boti kokanga kala so problème yali zwa nimero na nga benga loba papa nzakala epesa nimero na yo 0998 319 314 obengi nga tosololi nayebisi yo ke bosilikaka pambapamba ngombo mpesa esilaki na oyo bino bolinga botindela biso oyo bandeko na biso botindela biso pardon olemba bavendo lawa te na bawester nakolemba motelaki na koso yango neti pedro mwana nga blaise la confiance bango batindelenga mwa mike na sepelaki donc ata bozala yango boboya kotindela biso mais siko toza na besoin nango botindela biso pour la sécurité pour na vélodrome oui pour na vélodrome bourgmestre assuré biso commandant ya commune assuré biso donc tozala bie tobanga na biso te voilà boconclure ndenge nini mpona matanga oyo donc toconclure ke tokobimisa le 11 samedi le 11 tokunda dimanche le 12 ben eozala bien mais bino nde presse mpe boyede biso na bilobela ya bato mosusu boyedaka biso mpe ngai kutu na opréféré lobi nazoko mpena yo moko comme ça tomeka mpe kodevelope makambo ebelebele mpe eke bowana matanga si le temps va me permettre parce que naza mpe agent nasalaka mpe yo moto oyo agent outi obala lisusu non nasalaka naza travailleur naza journaliste producteur animateur na RTNC nasalaka mpe ndenge boprépare émission nga mpe na préparaka te napesaka émission ntango bawenda na préparaka émission nanga ndenge boprépare émission na bino nazaka artiste comédien te parce que tozalaki na 3 places toponaki place ya liboso stade ya mibale salle biso ya misato nde ya liboso martyr bamatch ezobetama kuna likolo moyen te salle biso ok mais bambouteillage ekomi na distance ebelebele yango wana finalement toke 3e choix
Kitambo, nous espérons que ça nous ressemble sa mission pour les mais sur le plan financier, où est-il? Sur le plan financier, nous sommes en train de nous organiser. On doit faire la cotisation, peut-être que mais toujours s'organiser. Famille Tosa déjà 3 réunions. Dimanche, Tosa la 3e réunion. Famille à tata, famille à maman. La mission comité, Yokani comme toujours, bon, et bienvenue aussi dans la famille. Ceux qui famille à lobby, bon, et l'autre bien. Tout ça encore à Bango, passer à 2 délégués dans Bango et famille, passer sur la mission on a des fanatiques, on a des artistes comédiens, on a des réunions de biso, on a réunion de biso, et ça a des comédiens. Alors, on a des gens ici qui ont matanga, battu sur le Utawana, toujours qui nous a poko, on a repensé ça, et si on a forme de réunion, mais réunion, on a une président Massoumou, on a coordonné matanga. Non, il y a ce salle de réunion, il y a ce salle, oh, il y a ce salle. L'objet de cela, il y a pour trouver le bourgmestre de la commune de Kitambo. Na Komaki Mukanda, toke nango kuna tokutani na bourgmestre et de trouver compromis. C'est ça, ce salle. Il y a que le président se met. On dirait qu'il y a vraiment la ligne on dit non, biso ngai na décida ka biso toza na démocratie. Yango na association na biso beaucoup tout ba musicien o banani association mo ya musique. Oso mo yoka ke ba musicien, tout mo ba confirmer fête moko ezali bo basangani. Bango ba kuluna ka ba biso tozo ça les formes que ba star tout ça na bomoko. Moni. Donc ça te o ceux qui ba musu baza côté. Et toza biso nyonso sika moko et surtout ne pas les aboyer. Bah yebi que nga nazo coordonner. Mbongo soki ezwami même uti eba ya bato. Ndako ya ba comédien tout ça. Toza na ba sous structure, bato cercueil, bato podium, bato boyer. Kuna ezo coûter combien? Mbongo toza na combien boy allez. Bino boka na konazuko. Bino kuna mbongo boka na konazuko. Bango nyonso bazo pesa rapport na président Massoumou qui coordonne. Si vous avez retenir figure na bien au Canada bon yebi na organisation mais donc on a une bombe matanga alinga wana na ndako na dola donc na ça fou quoi et puis bateau de travailler ba ça fou quoi c'est pas normal. Non. D'ailleurs, une question que tu as posée qui tout ça qui n'a pas choisi. Pour nous toquer en dernier lieu, parce que si on a assemblée, ils ont mis et s'inviter. Il y a maintenant toqué kuna mais garantir biso na bana Kitambo que problème de sécurité tout ça tous à la calme. Il y a un tondimi kuna mais nyonso salima biso nyonso net na moment oyo mutu moko ko boudé kuna izate ko to sana bomoko biso nyonso na mitema na biso to yebi ke kozala na velodrome mais ce que les dans stade bato Kitambo balinga ki bazala pe kaka l'esprit ya stade ndenge to sala donc problème moko izate problème ça va être na tuna question NDPC bino bozaka na mongali ba matanga. Non, c'est parce que Bino Olanda Makamuna Bisoté. D'abord, je vous annonce pour Yébiongo, nous sommes l'unique association culturelle dans un hymne national. Dans un comité, il y a sécurité. Ce qu'on y a dans Makamuna Biso, c'est la fête, c'est la matanga, et c'est la réception. Pour Mona, Batunabiso sécurité. Tout est considéré sa réunion. La sécurité va la réunion. Protocole na biso bien organisé. Bakikali kuna bazo s'organiser. Donc biso tout ça la biloko faransa. Et ça tio pona matanga te. Moninga na biso tsakala. Auti ko bala ça fait 2 semaines. Ça la ki na kati makamwana et sécurité ça la ki na mboko na biso protocole. Donc biso tout ça organisé ça ka te pona bala. Ça fait 1 mois.
toyambi ministre ya culture et art ya ville ya Kinshasa na avant midi. Après midi toyambi ministre ya culture et art national na après midi. Ça ne se fait nulle part. C'est pour vous dire que nous sommes organisés. Et même pas pour nous, c'est sérieux parce que nous avons interpréter et tenir ce côté. Non, mais nous devons tenir une idéologie de ça. Et ça groupe de musique qui tenait autour de bien ce qui n'est pas il faut pas retenir que ANTPC de Sala Yango pour total un problème na biso socio-professionnel on est allé musala na biso on a tout ça na tout droit pour le comportement pour ça bien actuellement dans le théâtre évolue boyer actuellement cinéma et ça boyer dans la difficulté de ça na passage na biso na chaîne de télévision ko futa mbongo OK il faut donc makambo est allé fin na biso artistique. Mais le rôle de ça bateau, c'est que mutabeli et que comme grave mingi, to côté na kati pour nous mettre au tala. C'est que mutakufi, to côté na kati. Mais tout ça l'association n'a bisoté pour nous battre malade, pour battre kufi. On est allé cadre, moko, le rôle de battre nous soit belle, la kufa tout ça. Mais tout ça l'association n'a bisoté pour nous coller sa bongo na biso. Tout ça la battre moko niveau supérieur. Tu y a un artiste à ça la différence entre qui fait des taria ni ndenga so jouer. Nandenga sana cité so sana ndako na bango na balabala na bango azali mutu normal oyo ça bizeki boite to tiaka bango tout pour yo sa faux artiste on dirait on ndima kiteke bat ko yeba yo pour tia bat na ordre pour que usala na biso ba pesango valeur ya on mona ka ANTPC est toujours en forme et nous sommes bien organisés ce qu'on lingi le côté zolo baboye on mona ba responsable ni surtout il y a groupe bango yebi star o bolingo kutana bango lobby par exemple na 15h on a 12h na kopesa kaka message pour ba yebi na za président na bango bokomona bango et bokomona que nous sommes organisés mais batu bazaka pembeni o batu songi bino kutoba ba internet songi inutile bolingi te batu bazala na bomoko. Conflit inutile. Mais nous faisons un effort. Il n'y a aucune association pour réunir Bateau. Alors on encourage à Capébisson. Dieu sera avec vous. Réunion Souka, je crois, entre jeudi ou vendredi, toujours là. On a contact on a développé sa message. Non, tu as des érudits, mais avant, comme on a pont matete. Yes, nous sommes là quand on a dimanche ezalaki tosala mwana koko tosali susu mungusu tosala susu te bana voisin très bien bamabale ki bayebi bana bayebo mwana te bana voisin sanga su succès le biloko tuna joie na ye yango moto pusa ye bimisi ye pe lelo donc azali na basouvenir nanga so amoninga papa on contribuera trop long fallait ka yesu anga pena donc aza mwana akei avant moi plutôt condamné nzambe te pesa nzela bongo so ba ezana minoro mosusu ozo lobake eloko peut-être ekoki préciser que liwani parce que quelque part pour nous bazalaki délaissé bino bacollègue na ye bobwakisa ye bodiabolisa voire même baproducteur mpo bakoka koassocié te même pas na banzonzi ngai nalobi oyo tobandaki kosala na ye ezalaki na groupe na ngai te ezalaki na nzonzi wana oyo balobi ndenge wana ifo tuna nde bango ngai ayebi na ngai wana te ngai naloba likambo oyo ngai nayebi oyo ngai nayebi te na monene loba eza te télévision omoniloko yo tiana na monoko eza mpe prison iloba loba eza malamu te loba likambo eza na sens oyo yebi ke eza ya solo oyo ngai nalobi na yo ya mwasi na ye ye moko ayebi yango abetelaki nga mais oyo mabisusu baoloba oyo badelese ngai ayebi nango makambo te ndenge tuna bato balobaki ndenge wana ngai nayebi makambo wana te epuis ngai aza porte parole ya bato te ngai aza porte parole sikoyo eza ya peti na ngai sikoyo nalobaka bien fait na ye c'est fini nzambe abengi ye toyokana bana poto soko mabe alaki tolimbisana oyo bayinaka biso baya batinda yo ne batindaka biso mpe tokundana so oyaki na réunion okuti tootya mwa badise yango na mwa basengi bato mpe batie mwa balikolo bazali donc mpo tokundaka ndeko na biso donc c'est soki akotaki na bandako na bino asepelitsaki bino année des années donc c'est ça tolobelaka na poto lelo tomoni ke diaspora mpe eza moke ya kotomboka par rapport ya le 26 oyo bakona kutana bino nyonso na kinga kati esika oyo tomonaki na bilili bole bomeli bozwi mpe mo epakos epuis bokati mpe bamakini bana poto baza koningana yo koyebisa bango nini
wana fana lukele président Masumu na tsakala ba unga ne ko bazai kuna ngake ne ite wala mo enga na zombisa ele poso yo tuni na yebi na ngate batu akendeke za bango wala batsakala ba fo bango yo so ba 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 kendeke to luki bango ngai mo ena lobe ate po ngana za na kuna te donc c'est ça to ça wapi na c'est moi to ça na émission la ganga non vous êtes na studio je sais que mo fo la papa chéri si vous c'est là déjà non monsieur Bima c'est Bima parce que on aime bien bon donc on doit aller là là da ko la futa bisu de futa ngana yo déjà non déjà pas ça c'est 5 ans passé na zo sala ka ndambu tinzamba usuwanga yo Bima kaka yemo ko pelo baki na ko prier yemo ko yo loko espécie et puis na sala bisu ya cigarette ko yo kango na osala malamu ezaka 5 alors maman na futi mo na ngade zo pa mbangu ko sala ba clip ko mona yango donc on artiste yo vas-y notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Katesa Kokola toujours imité mais jamais égal 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,